Congolais Télévision, boy malamuna 3W Congolais Télévision, chaîne YouTube message le benabino politique ya mboka Congo, actualité ndenge zali kotambo na mboka na biso Congo, lelo penza actualité za ko obligé biso to kutana na mwana mboka Roli, wazali moko ya ba parlementaire debout ya IDPS to le bela penza crise o ezo kotambola na kati ya IDPS obino boye bindenge IDPS e kabwani de camp ba pro kabunde na moko pe oya ba mwana mboka Jacquemain obango penza ba dénommé yango sauvant l'IDPS na yango penza to ko sola penza na président Rolimbo te président Mbote maman journaliste. Bonne santé. Oui, ça va très bien. Oui, mwana mboka lelo penza to komona IDPS e kabwani penza ande ba pro kabund bazali o ba ko soutenir mwana mboka kabund pe kabuya na ba o penza ba ko benga ba dénommé ni na bango ke sauvant l'IDPS pour lelo soto ko beta to lo ba penza lelo IDPS sana kati ya mwa crise moko o ko simbate ba msuba ko ba mwana mboka Jean-Marc Kabund na CG Augustin Kabuya ba ko diriger malamu penza parti te ko lo ba nini na likambwana. D'abord il faut souligner loko moko boye crise ezate abongo ezani crise ezate mende batunde mutu bazolinga crise ekota makambo ya mabe esalema faut souligner loko wana ebi ndenge za boye dire que pro Kabunde pro Kabuya pro Jacquemain c'est trop dire ndenge za wana mutu nyonso nzamba sala azanga kama bete mais faut yeba katango tozo sala likambo nga nazo sala lelo yo. Après 2 ans, après une année, après 5 ans, ba conséquence nango kozala nini? Revendication ezala kama bete. Ko revendiquer likambo ezama bete, mais ba acte oyo ko poser. Est-ce que ekozala malamu vis-à-vis ya revendication na yo? C'est ça le grand problème maman journaliste. Lelo yo sauvons le Congo. Na yebite. Sauvons le Congo. Par rapport à quoi? Non, écoutez madame. Ngana juriste te, mais na yebi quand même quelques notions ya droit. Ba nani oyo ba pesa ki mandat spécial et pas ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si ezali bato yo zobenga ba sauvons le Congo. Ce sont les juristes qui ont fait un mandat spécial au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba ça un mandat spécial. Le président Félix a commis président de la République. A koki jouer des fonctions. Azala président ya parti, azala même temps président ya IDPS. Na mandat spécial wana ba pesi ba prérogative nyonso. Oyo esengeli. Mais ce mandat lui a été donné pour 5 ans. Aujourd'hui, président Félix a commis chef de l'État. Alors vis-à-vis de la fonction nganazoko assumer na koki kozala na deux fonctions pour incompatibilité kokota d'où je prends responsabilité oyo bino bo pesingai na pesi yango et pas ya Jean-Marc Kabunde c'est-à-dire tango ngana pesi Jean-Marc Kabunde responsabilité oyo bino bo komela kingai bino moko ba juriste na pesi yango pa Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabund a comme na responsabilité na makamu nyonso oyo Félix alingaki asala tout au long ya mandat na ye. C'est Jean-Marc Kabund qui est en train de le faire. Aujourd'hui, binobo ko komake ote tolingi yete tolingi bangote. C'est absurde. Moi je crois que ça ba faux fouillant. To luka nini o biso tozo luka. Donc bref na ko koloba na ko benga yango eza ba guerre ya positionnement. Ngai nalia kambongo ya Jean-Marc Kabund te comme président ya parti ni ya secrétaire général mais nazoloba makambo oyo eza na nzela selon vision ya UDPS. Lelo soki bino bo pesi ngai statut bolobito landa makambo za na statut. Oui, mais lorsque vous rédigez ce mandat spécial pour le président Félix Antoine Tshisekedi, vous ne teniez pas compte ya statut na biso. Moi je crois que ça ne sert à rien. Yako luka biloko tozo luka, ça ne sert à rien.
Le grand problème ezali tozonga batu. S'il y a un problème, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voie et to lobani en face. Au lieu que toke ndoko luka babiloko tozo luka, ça ne sert à rien parce que talabanguna nenga bakomi ko profiter. Vraiment. Talabanguna nenga bakomi ko profiter, bakomi ko diembela et comme sikoyo bangone ko bakomi ba donneur de leçons pendant que batikala kozala ba donneur de leçons na mboka oyo te pendant 18 ans ou pendant 20 ans. Mais lelo bakomi ba donneur de leçons. Bakomi ko sakana na biso non. Bino tango bozala ki na opposition, bozaki bato ba trouble. Lelo bozi bokonzi, bokomi sou bato ba trouble. Banani bazoluka biloko wana eza biso na biso banandaku. Moi je crois que tozonga na reteni toyeba nini oyo tozoluka pona chef de l'État akoki sa vision. Ya IDPS a incarné na mitu ya batu IDPS. Babiloko eza na statut na ba règlement d'ordre intérieur ya UDPS pour na changement et développement ya Congo na biso. Président Roli lelo toyoki penza ba sauvons le Congo et 5 penza mon mboka honorable Paul Chilumbu Jacquemain Chabani baza penza mo ebele kasi bango ba ko accuser président AI Jean-Marc Kabound ke yé penza déjà ça mais qui déjà ko sala parti na aidé que ce que simbité a ko bongisa parti na pour na 2023 yé pas ma candidat o ko bani le Kamboa. Mais écoutez, yé azoko linga abimisa la parti na yé. Mais bah to ngana juriste était mais je connais quelques notions du droit. Lelo est-ce que yo ko kozwa mutu oyoyo ozoyo kele makambo lobi ke azolinga asa le pio ko kangaye? Est-ce que na droit ezandengwana? Je ne crois pas que ezandengwana. Il faut que nous ayons des preuves que Jean-Marc Kabound a sali parti. Les lotos se voiler facilité. Tu reconnaître quand même effort à Jean-Marc Kabound. Mutuka oyezanga ki moteur. Totindiki yango na ngomba. Et comme na sommet et kiti ti ekei. Lelo oyoyo. Tokoki kozala irreconnaissante envers Jean-Marc Kabound. Na biso base évidemment. C'est grâce à eux, na impulsion na bango baboya ki Genève parce que na Genève Félix a été cloué, a été trahi, a été englouti. Mais c'est grâce à Jean-Marc Kabound, grâce à base, grâce à ensemble il y a eu de PS, Moutessala que Félix a retiré signature naïe. Mais avec cette même allure, tout le monde qui tokende na yango pour un bon fonctionnement à partir na biso, les loyo congrès entre guillemets bazana posa congrès et Salema. Ce qui va salir congrès les lois. Pour la président, il y a parti. Pour Moutouana, il y a comme candidat président de la République. Mais pour Nani Topona qui Félix Azala, président, il y a parti. N'est-ce pas parce que tant que tu as en 2023, Azala sous de nouveaux candidats. Mais à côté de jouer des fonctions à la fois. C'est pourquoi a dû responsabilité Moussoso apesi pa ya mwana kaka ya parti pour que tokende malembe na 2023 tokei na congrès to élire lisusu yé moko kaka chef de l'État parce qu'à cause du mandat na yé muta pesa que c'est un mandat, on appelle ça mandat spécial. Oyo ba juriste ya IDPS ba salela kiye. Vraiment tous alana na katikati na makambo tozoloba tous à la partie prité. Il n'y a pas question de pro et de proté, mais ce qui est Nzela, faut te rebeller. Nous, je crois que la majorité de la population soutient la vision du chef de l'État. Oui, moi, la majorité de la population congolaise va soutenir la vision du chef de l'État. Lelo Penza, comme un rapprochement, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi na milieu juif. Et là, on y Penza, la population congolaise va causer le rapprochement entre le chef de l'État et les juifs. Mais écoutez, vous savez, à l'époque, Mobutu avait des relations avec Israël. Mais il y a un certain moment, je crois bien à l'époque on appelait, il a fait un grand discours, à l'époque on appelait Zimbabwe, je crois bien Rhodésie à l'époque. Il a rompu cette relation avec Israël. Tu sais bien que tu as simbi économie au monde. Et ça va juif. Les États-Unis d'Amérique n'est pas dirigé par la majorité, c'est la minorité qui dirige les États-Unis d'Amérique. Ce sont de grands lobbying, ce sont eux qui dictent la politique dans le monde.
Photo Bakayango. Ce sont des juifs. Je vous prends un exemple, je crois bien en 2011 ou 2012, comme ça. Na Suisse, ils ont voté loi. Je crois bien qu'ils ont des juifs, des musulmans comme ça. D'où il faut voter une loi pouvant casser l'église. Quelle était la résolution de toutes les façons? Comme vous voulez freiner notre religion, nous allons soutirer tout l'argent que nous avions mis dans vos banques suisses. Et puis, tout ce qui est relation à Bisso. Loi wana elungwa kambangu mbangu hein. Donc photo ye bakake rapprochement au Félix Auti ko Luka. Na ba juif et ko futa biso. Bazana ba mbongo na bango, ce sont des économies. Tala eloko rakini o etikala ndengwana. Oka komona que l'ensemble ya batu wana bazana ba capitaux. Il faut se rapprocher avec des gens qui ont des capitaux. Le loyo quand il dit que celui qui bénit Israël est béni. Bibliquement c'est vrai. Bibliquement, c'est vrai. Mais ce qui est na musuni, lelo Félix asali yango na musuni. Akeko kutana na batu oyo Bible lobeli eza ya lukuta teza itopite. Akutani na bango. Pe ba sololi, pe ba lobi na yeke vraiment ozali na responsabilité munene oyo yo ko concrétiser même en Afrique tout entière. Derrière yo, c'est toute l'Afrique qui va se mettre de. Oyo ko tellement le grand géant du Congo, c'est toi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakutana kina rabe wana lobi na ye. Parce que ye pas mona kaza na prophétie makasi. A lobi na ye. Mais oko diriger na ba difficulté, ba koka jambe kozanga te. Donc, yango tozomona. Donc, le président Félix akamwate na makambo nyonso oyezoya. Parce que ye kutude aza déjà averti. Et pas yabato ba monaka ba yebi saki ye déjà ayebi bakambonga na zoloba na couloir tango Benani Metaya ayebi si que le grand rabbin là azuli yo vision makambo ayebi si yo tu seras un grand dans cette Afrique et puis derrière toi Afrique ko tellement mais oko mema Congo musika na niveau moko ya makasi mais oko souffrir pe ndenge yeso a souffraki na sama belé. Donc je crois que rapprochement on est au foot abisso makambo ebele parce que batona bazana ba capitaux, ils travaillent avec les Américains baza en connivence na bisso, tous ensemble na ba américains. Je crois et je suis convaincu que makamba malamu eko salema tokokoma 2023 te babilo kwa mikie oyoyo eko zala résolu parce que lelo bazolo bela makamba misala. Est-ce que ngana zu musala? Oui, écoutez, le pays a été détruit pendant 52 ans. Fotoye Bango, ce n'est pas dans une année que le pays peut être relevé. Ce n'est pas dans une année et demie que tout le monde a nié César Rose. Ce qui ont tali Makambo au chef de l'État OEC a sali na une année et demie na gratuité. C'est quelque chose de meilleur. Ayeko Matissa Bidjen Abisso et il impose na ba régie financier bako ki sabambongo na pour que nous atteignions les 10 milliards de dollars. Okomona ke makamboza ebele oyo ye azo sala. Donc, ce n'est pas dans une année, ce n'est pas dans une année et demie. Puisque le pays a été détruit pendant 52 ans. Makambu Kabila sali na mboka oyo pendant 18 ans. Po ye bango. Et puis, cause la ignorante, à moins que tu sois aveugle. Nane ebi makambu Kabila sali na mboka oyo. Boloba na kuganga penza Kabila sali makambu mabe na mboka boni bonzimi ko sangana muto bongo. Mais l'obligation s'impose. Ezamba la liboso te tomoni yango. Lolenge biso tozili pouvoir ezana manduki te. Tokende ki na voie démocratique, il y a eu des élections. Bango babimi majoritaire. Bolinga ki to sala nini? Tokende to boma ba député wana. Bango basa majoritaire. Toza obligé ko kende na bango boye. Wana eza obligé. Toza obligé ko kende na bango boye parce que baza na majorité na bango na parlement.
Mwana mboka lelo penza tout le bien non insécurité o ezo régner na est ya mboka na biso Congo déjà na Ituri kuna mokola lelo babomi penza 14 personnes attaque o salami kuna na jungu na est ya mboka na biso kasi tokota peka na mae oyo mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba uti koloba na ouverture lelo ya session ya Sénat kuna ye akoloba penza face ya insécurité o ezo régner na Beni na Ituri ndenge bato ba kokufa sengi penza na président Félix Tshisekedi kasi e ba retombé diplomatique et salama penza ndenge ya kokuta na penza na akokene kuna na Uganda tope na Rwanda akobenga penza Félix Tshisekedi amona penza ba retombé moko malamu enfin que kimia e régner kuna na est mboka na soko lobani na likambo mama nena uti koloba awa wandeko Kabila na mboka oyo abebisi makambo ebele toyebi este ya pays ndenge ezalaki toyebi lelo ndenge ekomi este ya pays ezalaki champ de bataille na bango ya coopération ya vol ya oignon so Kabila na groupe na yeba bandai kosala kuna na este ya pays mais lelo le chef de l'état en train de mener des efforts pour pacifier l'est tozala quand même ba aveugle te to mona changement ezali. Aujourd'hui vous me citez de 14 personnes. Aujourd'hui, vous me parlez de Tambwe Mwamba, Alexis Tambwe Mwamba, qui a encore des problèmes avec la communauté et la justice belge. Tambwe Mwamba était ici ministre des Affaires étrangères, non? Tambwe Mwamba a joué plusieurs rôles, non? Est-ce que pouvons-nous comparer Makambozo le Kana Est ya pays pendant l'époque ya Kabila na ba Tambwe Mwamba na leloyo? Toko comparer ango? Toko lo babanani ba osa musala malamu. Tous à la aveugle, tous à la ignorante, tous à la mitema mabete. Il est vrai, ma poche de résistance est allée à l'est. Mais il ne faut plus comparer Makambo et Salema qui n'a pas qu'à Kabila n'a pas Tambwe Mwamba na est, na Ozo Salema Leloyo. Lelo changement est allé. Lelo amélioration est allé. Il faut te reconnaître Ango. Tu connais Koboya Ango te. Tambwe Mwamba n'a pas de leçons à nous donner dans ces pays parce que qui ne connaît pas l'histoire de Tambwe Mwamba? À l'époque, nous étions encore des enfants. Tambwe Mwamba, Azaraki n'a pas de problème, il a travaillé avec les Mobutu. Aujourd'hui, c'est lui qui a donné l'ordre Baboma, Beta Massas Nini, Mandouki na avion, Azaraki n'a problème na justice belge. Qui ne le sait pas? Donc, Tambwe Mwamba n'a pas de leçons à nous donner. Tu as vu que tu as plein de bango ya mabe au bakendele qui na kingakati. Souci na bango ezalaki ke basala ba manœuvre pour destituer le chef de l'État. Mais na yebisi bango bakokoka na bango te. Bakokoka te. Donc, concernant Tambwe Mwamba Moupepe, il n'a pas de leçons à nous donner dans ce pays. Plus de 1500 Burundais, bakota qui penza na ville à Goma depuis mokola vendredi kasi la police n'a pas ko meka un peu ko benga na bango na habité ba Burundais osoki ba uti wapi ba yesu ko créer une sécurité na Goma kuna te après lobi ba ko masuba ndeko na msondenge ba Nyamulenge ba vande ko chef de l'état ba ki ba Nyamulenge sont des Congolais to moni 1500 Burundais et loko nini projet ni bazana kuna ko kende ko vanda penza na Goma. Écoutez madame, vous savez le Congo pas si tozana yango c'est parce que nous sommes entourés par 9 pays voisins. Les lois sont comme makambozo le kana Union européenne, Grèce, Syrie, Grèce a boyi bango, Syrie a boyi bango. La diplomatie est à faciliter. Faire la diplomatie pour nous qui avions fait la diplomatie à l'université, ce n'est pas facile. Na Kikongo babenga ango kinzonzi. Cause à la chef ya famille na famille ezaka facilité. Okoyoka kalito yimo côté. Makambo eleka kebele. Mais moi je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Le chef de l'État n'est pas quelqu'un oyoyo azozwa makambo à la légèreté. Non. 1500 Burundais bakoti na sol congolais. Mais à l'époque de Vital Kamerhe, des soldats rwandais ont envahi le sol congolais. C'est parce que Vital Kamerhe avait dénoncé ça tout haut. Il a été limogé. Mais aujourd'hui, regardez la démocratie. Qui ne le sait pas que 1500 bakoti. Tokoyeba pourquoi bakoti? Bako identifier bango. Tokoyeba raison na bango valable. Laissons le temps au temps et à la diplomatie. Il y a d'autres choses, ils ont un secret d'État, ils ont un niveau na bisoté.
Mais ce qui est vrai, nous aurons les résultats. Il y a 1500 Burundais wana. Oui, moi na mboka to comme pour Samson moke na suka émission na biso lelo penza mort subite ya mwana mboka Delphin Kaimbi oyo akufaki après bakangaye ko kende ko meka ko enregistrer bappel le chef de l'état kuna na Afrique du Sud kasi ye pambaka bo ami akufi soki pa mi bomi to ko yebate vraie cause penza ya mort na ye ezaki parmi l'échange ya chef de l'état kuna na Ntsele ndenge basola ki na sénateur à vie Kabila Kabange kasi mingi ba koloba ete ezai kaka quand Kabila nde ba préféra ki ko bomae potazaki na ba secret ebele o ngaka ko sala o asali pe o ngaka ko sala na mola mboka Félix Antoine Tshisekedi ko loba ni na likambo wana mitali bango wana celui qui a trahi trahira toujours. Makambu na bango nyonso na Kabila na groupe na ye na batu na oye azwa en otage ponga na lobaka toujours Kabila azwa batu na ya FCC en otage, c'est-à-dire ndenge bozawana boko boujaka te tant que je serai toujours en vie ndenge zawana soki bango nyonso bakosila na kokufa bakufa na bango etali biso te. Mais ce qui nous préoccupe c'est le changement du Congo, c'est le développement du Congo. Tolingi to mona lobby na este kimia ekoti tolingi to mona lobby bana na biso bazokende classe na bango toujours gratuit et comme petit na niveau ya humanité tolingi to mona lobby PIB ya peuple congolais échanger na moins $1 et comme na $5 et comme na $10 et comme na $25-30 PIB à peuple congolais échangé. C'est ça qui nous préoccupe. Tolingi to mona les loyaux, balobela makamba ba érosion, balobela makamba ba nini, makamba ba hôpitaux, tout. La vision de l'IDPS se réalise à travers le Congo. C'est ce que nous voulons. Oko kufa na bango, oh ce qui Delphin nini, oh ce qui nini, ça ne nous préoccupe même pas. Ce sont les camps Kabili, ils ont mangé avec Kabila, ils mourront avec Kabila. Le reste ça ne nous préoccupe pas. Donc kufa na ye, ou ko zala na bo moi na ye. Kokufa ya Shadari toko zala na bomo ya Shadari kokufa ya président ya nani ya assemblée ya Sénat nani Tambo Mwamba akufa te. Tambo Mwamba n'a pas de leçons nous donner et talibi sauter. Nous ce qui nous préoccupe le changement du Congo, nous ce qui nous préoccupe que Dieu prête main forte au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il transforme cette république pour que lobby peuple congolais à travers le monde azala respecter balobake oui congolais yewana tolungona ba identité ya mabe. Voilà kokufa na bango talibisote ils ont mangé avec eux. Voilà. Oui, moi l'amboka affaire coronavirus maladie au penza oyo e ko boma bato na mikili ya poto.